MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. La mi fana le ben on sait la bino vidéo mon kona meka opesa bino moi briefing ya lisolo ya frère Moïse Matuta na moi sinae la lumière et na bandela en fait ma bosé belé mais dans le bois est important ouais dans le bois est important et pour eux c'est essentiel lisolo bandi hier on m'a contacté quand ba benga biso que neza boy frère Moïse Matuta comment à bord na limité OK et donc là j'ai mis ma libana na fort et tika la na fort mais na fond ici et koufa né en autant na yaki na flashé ne psa ebino que non photo combo moins to pesa ezate pour na créer ba dégâts tu as besoin il y a ba information plus pour na luka ko éclaircir opinion mais ngai problème na nga ezaki ko conscientiser les frères Moïse Matuta à ça très attention parce que bakabona on a moi si y a alliance OK ne place na la télé mais là qui yango wana mais toujours est-il que ma réalité ma les a moins compliqué oyo bako bika ba mbaleka ba mbalbat ba yebi ndeko moi si bisika azali bobo vidéos et pour votre information j'ai mis ma comment en France OK azasuna na Kinshasa te na habité c'est une façon de se débarrasser nae aluka pet vinae asa vinae et kokipe kozala parce que par rapport à mambo na yoki ma balle na ba réalité belé ma balle na ba réalité belé et sokike ezali ndenga ke poto bongo une façon peut-être mobile ya tindi pour que na luka vinae to sa vinae nzamba zolo ku moi et elle-même aussi bisika zali na bika rolanda vidéo oyo ye muto ayebi bisika ba uti na bisiko ba komi c'est elle qui va décider OK certainement jusque là tout se comprendre donc on a biso ba balani na 2009 avant on a comme tout nyonso Moïse azali na passé pas azali na passé et ndeko abetel na bisinga mère ngana va na permis na frère Moïse Matuta c'est vrai mutazanga on est ba faiblesse mais c'est un frère ebo fa na bato apenda vrai mu Congo mon ba Congo ba bato yo balinga ba scandale te abi biso to bando ka ponga na tourner dossier sur mambuya bana ko bota libanda alobi mère na obombela yo te na omela mbondo te na olobate ke za lokuta to pe ya solo mais personnellement na tika na ko soupçonner été to mona été na ba faux position machin mais to bandaka ko so ba eko ke to ba mona mutu na bino côté moko boy donc aba jara bato ba sala ka makambo oyeba te azande ngwana OK wana eza penza problème te toleki je crois nga na ebisa bino ke période mo balinga ba kundola dossier ya mambo ya bana o azala na bango mais les frères akenda ko porter plainte donc c'est clair que y a pas de fumée sans feu OK voilà côté on a toleki nazo meka ko flasher parce que mamboze belé ba mamsusu ko lo ba mo za on importance te na otolo ba la bino chacun avait son passé Moïse a na fiancé moko mwana colonel avant balinga na jemima ba pesinga ko kombo na kombo na bon on peut savoir na nini mobimba te on ne sait jamais tant musu pas comment on a venu à bala na mais ba no benga naka Joyce Moïse no benga ke Joyce tant Moïse a Afrique du Sud to bien ça l'album Will Fresh en Afrique du Sud non aye ozon à Congo ba continuera mais après un moment il va na osimba sauter ba tension ndenge zara ya ba bolingo tout ça les solo ici là qui a okuta na ser mosusu pe ser ango et simbarate en rappel au Kenya Afrique du Sud mingi kin Afrique du Sud mingi simbarate ne aye ko linga jemima parce que jemima aza mwana ya Salem bisika Moïse Matuta asambelaka alors pendant que Moïse azolinga jemima était fiancé officiellement fiancé na za na Londres na lina tanga ba komba ba tuté même ba sio na auto mentionné o bazala avant jemima na ba kombo na bango mais ça a importance c'était parce que
ezaki passé babala na répété Jemima azalaki na fiancé na ye officiel bon ba fiancé azalaki non azana poto azoa na yo c'était comme ça famille est bien tant Moïse a Jemima litoi bande oba bolingo na mokili to keseni to aka bato biso nyonso mais personnellement na habité les gens font comment parce que nga na motema nanga na parfaité mais na kokana olinga bato mibale te o c'est pratiquement impossible na olinga bato mibale te eza impossible motema ya moke eza kaka pona moto moko Serge Jemima azali na fiancé na ye na Londres et mon fiancé yaka azongi yaka azongi nous boye ba bolingo distance ya mambo tozolo ba bolingo distance na ba réalité nango to ebite sobe ba distance wana mutu bana osala défaut mais ça là yike et atingama ine na star prodige move from recording atingama ine na star aligné na star fiancé pas ligné ko lâcher penza bongote il paraîtrait ine na frère Moïse Matuta à l'écolo kenene l'écolo bref et que la femme avait décidé que y a ligné Moïse nanenge babala naki ok baba ni depuis 2009 et problème na ba ezali incompatibilité période mo bakenda Suisse basala ba examen mobile aza bien moi c'est pas à bien de là étant bato baza bato molimo nous comprenons que c'est un problème spirituel et naebi originité naebi le pourquoi te naebi bisike outité moi sinon balé baza bat basambela certainement ba on ba yebi parce que problème nyonso c'est la spirituel et ça en a cause ça en a source ça en a raison et ça en a balé pourquoi kuna mwana côté zate moi pe na ça l'analyse ezate mokili ya mambo ebele mais ba on balé muto na problème azate baza incompatible alors bino boyebi étant ba africain ce moi c'est zo botate babali yo zo botate improductive et ba famille pression belle famille ba bokilo ba seme ki machine na auto poster bino commentaire à seme ki nche quoi awa lobi ki to retourna ngulu parce que matuta mutasala Jemima maman ya sikizate na sela moi OK ya sikizate na sela moi la vie continue ake poto nzamba osunga arobala mobile robotaka so bomoni ke bolingi soute nde on a bino fois ça vie na ye abota ninga za robota et na babasi mususu to babala mosi mususu mususu et la problème te nyonso makambo alors trop de pression et trop de mal à l'aise la femme avait demandé à son mari à sécuriser à faire déplacer ndeko mobile ba mona ya onza il kanisia mabete a tinda ndeko mwasi na France to éviter et c'est une façon de se débarrasser na éviter parce que et toujours est-il que bino boyebi so moi ça na mabota te mo ba réalité parce que bato salem ba komelinga ba lobi mère Jemima nyoko mingi na libala ana abane ko subir ba traitement ya mabe même pas na mobali wana nde bato bayebi singai même pas na mobali vu que azayina na mabota te à se débarrasser na éviter ba yokani que esale mabongo ba mbale na éviter ba sololi moi ça kende nano après bon mobala ba no kende kotala to pe moi ça kende luka mukande puis après na éviter mais toujours est-il que libala à distance c'est vraiment moi bakambo ebele bon dimela ngai sur 100% ba couple au moins ça kenda poto na bana mbala za na Congo surtout ba sa ba autorité belé nga na yebi personnellement miso ba dossier ba yela nga mais ya obeta li solo moi ça général una balia kaye okiti Congo ba bitu masasi voilà donc ma bala ya à distance c'est en réalité belé moi ça kenda at mobile tikala ba mona na une fois to pe deux fois na année et ça toujours na ba mambo belé en tout cas bon dimela ngai moto bolingo ekufaka OK ouais l'amour ekola gatan bat baza place moko bazotala na misu et attention moi robeta tour quelque part moi déplacement machin mais vous allez ensemble il y a ba distance on a conseiller ba mabala na te za trop dangereux na ebisa ba tout sol ngoya poto otina famille na poto boya binyo sonzela moko ya que moi ça kena mobala kena nous a tellement compliqué de réalité on va faire face na mona minitio et ngwana par rapport à ce que j'ai dit et là au moment na kosi ezate le moment na kosi ezate effectivement les frères agoma na bord na limite ce que moi ça za musika osani une fois quand la fois soit fait ce que tu éviter peut-être ta musunzamba linga ki émission o esalema peut-être adam su quand la soit faisant pour ça baba là
bazotia frère pression et makambo eyebana pona na ebite mais frère akoma na bord vérité yango wana elibala balobi na fond esi ekufa etikalaka na forme na mukuse c'est ça. Mbote bandeko babolingo, certainement vous allez très bien manger par la grâce de Dieu. Le mongolo na yenga toko bala masolo ya basantu dossier frère Moïse Matuta. Les amis, Zaire Ziki. On a sekanano, na sekanano. Ils en a bato bile ba okeli felo. Likolo kaka ya mauvaise interprétation. Vous comprenez les kambute ou eko juger et puis après condamnation ko eli opamba na ebite mamuna lobango na continuer ko lobango ya on bomoni boya boza batel bosoko ya kenda kambala mona na ko kembala moko na bitite so ito se comprendre te so bo comprendre ngate e bo ko ba commentaire oyo ya mamonga na zolo bate to ya mamonga na ebini mutuni makolo par rapport ya compréhension na bino na ko kenda droit na binde yene faut na expliquer il faut na s'expliquer il faut na se défendre. Boko selanga makambo siko no ke droit na binde nene la mifa dossier Moïse Matuta frère Moïse Matuta toujours continuer na zui coup de fil zala bien na bato moto big son ali wa bien na zui coup de fil frère Moïse bat balinga ko baza na solna ndeko moko ayebi Moïse Matuta avant na Moïse Matuta avant même Jemima ya na via Matuta abetelinga parcours à Matuta na ba fiancé au Matuta zala na bango avant Jemima na ndenge komaka bala Jemima Jemima za komba scène apesinga komona elle s'appelle komba Nadia na koma yango wapi téléphone na mususu au téléphone na mususu je savais même pas que on za komba scène apesinga la kombo na na au téléphone na au pose na au téléphone comme ça pour battre baye que non baba moto ya koloba to montarango te to créer de toutes pièces au vandi ne bat musu basalaka ubandi okanisa au fondé likambo yembala moko bou et ça me fait mal tant non mona bat na ba commentaire ba koloba ba n'importe quoi ozoro yini sa basali na nzambe ndama ko tuna yo tikali bala batu bolimisa bato musu baza penda mayele te muto asali émission 10 minutes vanda yo kana na mamunya azoloba bongo ba ko conclure na expliquer bino bien ba benginga balobi na ngai boye et quand on a sali ba vidéo na sali na lobby yango pe clair ke na yebi niveau dossier comité to pesate na so yen koko sazali ezali bobongisa wana boyoki te wana boyoki te na mati commentaire oyo ndeko akomi Moïse Matuta nde muto asala Jemima OK parce que na nini babenga ngoni na vidéo mo na sala ki na lobi ke moi si atika même cinéma pour na mobali et ndeko akomi ke Moïse Matuta muto asala Jemima pourquoi na mati yango bomoni capture na tie certainement c'est mec qui kinche quoi certainement c'est mec qui kinche quoi rosa ndeko frère Moïse ton nièce na ye ton membre famille elle s'appelle Matuta aussi Christelle Matuta boyebi akomini nase a commentaire moi na mwasho c'est mec qui kinche quoi yo poza mwasi te obalati ba africain boza mitema mabe de lola ndeko na bino bala moi mwasi moko boye neti bozo mona ke bino tamso mabale zo yate to pona bino bozo mona to bozo kanza neti ke soki pe yende mutu azo ba africain baza toujours bizarre baza toujours compliqué et tout ça à cause de vous so le loto yo beta masolo oyo eza à cause na bino ba semeke kinche quoi ba belle famille na ba Afrique baza kama mabe dolo la mwasi abota ta meme ngambo le mwana mwasi akomi na sia lobi ba kutuna ngulu alobi na banako loba c'est pas une image haute parce que non j'ai pas le choix na banako loba ba sema yinche quoi ba belle famille ka ba ba bomaka ba mabala bato et pour moi si azobota te comme problème
Et ndeko alobi Moïse Matuta moto asala jemima. Christelle Matuta azongisi alobi bazoyeba te bakotuna ngulu. Totuna ngulu net na nini? Totuna ngulu net na nini? Et jemima ebanaka. Soki batanga akomba jemima, to soki bat babetaka lisolo jemima, eza parce que bayebi na cinéma. Ba frère nyonso bayembaka bayebi basi na bango. Ba frère nyonso bayembaka basala pe ba succès to basala ba succès bayebi basi na bango. Ebele bayebi basi na bango te. Malgré mibali na bango bayebana. Jemima so batanga akombo na ye. Eza parce que bat bayebi na cinéma. Ya parce que bat bayebi na cinéma. C'est vrai, le fait que abalana pela mobali oyo aza célèbre et accentué eza normal. Siko tango yozo ba totuna ngulu na sens nene. Totuna ngulu net na sens nene. Mama semeke ginche quoi. Et kasi bino ne batu bebe bisili balati. Bino ne bokom bisili bala ngaite. En fait bandeko dossier eza ndenge nene. Dossier eza ndenge nene. Bino ndeko ngoye mo benga lobi mère. Mambo ya sensible mais non c'est l'effort dans le wanokara où c'est essentiel juste pour nous éclairer opinion par rapport à ce qui se passe. Et puis mon frère Moïse abi Moïse Matuta abanga mambo makasi de kebate soka batindeleke balien miso sala yelobi tam so ala lipongite. Fa Moïse courage. Magila nso de panza. Nzo ningani. Et on a biso mwasi asali combien d'années à Obotate? Babala depuis 2019, pardon 2009. Bobita calcul, ok? Ngano to aba africain. To yebi yango so mwasi azobota na noté. Comment est-ce que comme un problème surtout na belle famille, ok? Ndeko pression, kozanga kimia, kozanga esengo. Et bon, quant à mobali, tu peux attitude à mobali, na royawana. Mais toujours est-il que dans l'ensemble, harmonie et Ezaki Nango. Malgré ba ona baba, hein, c'est vrai mon mobile a récupéré à afficher un comportement toi attitude moko et ma ambizalaka. Il y a on est peut-être moto ko justifier ta mususu moi ba penalty na ba vie à libanda to bi mambona eza na ngoma ambo ya kusamba te chez les Africains, ça a toujours été comme ça. OK? Sauf que c'est la femme qui a demandé à son homme de lui sécuriser. Comment? De lui déplacer. Ba ebisinga jemima zala na kini susute. Ça fait plus d'un an. En France apparemment. Et elle a besoin de kimia. Bon, mon bali étant compréhensif, à mon avis, on quand même ma bête. N'a pas avantage me suspendre la cabine boyebi système a continue moi na poto. Na bana yo landa simato yo komara okende kozonga. Mobile pas côté kana jango et kende kara bongo. C'est comme ça. À dépasser moi sinaï. Bino boyebi. Toi batu. Surtout qu'on est africain. Et lorsque Balobaranine, le chat n'est pas là, la souris danse, n'est-ce pas? Et il y a un moni pendant que oyo limité à ça l'intérim parce que nous un peu mon raté ba moni ba yo raté ba yoki ba ye raté ba yebi ba bengi gardien à temps plein qui non mère ngeza boy tala koto yo eza ko yinda na éviter so bo comprendre donc na kati li solo na mukuse mais na romero ça deuxième vidéo juste na me ka opesa bino moi ba hein voilà ba ma mususu oyo peut-être oui ko combler moi ba certainement pour comprendre plus ma ambo ezali aza mobali c'est tout à fait normal et le fait payer à Rosala moi si musika mobali musika pendant tant mulai bo mona te ngana to ebike bo ma bolingo
ok. Nzambe kata musupe mutu alingi nasala émission wana boyebi te nini bana obongama na nsima ta musupe ndoki wana pe alinga nganzama babale secrètement surtout basemeki ke ntieko atala baombo ya kokomaka na bacommentaire ke torotuna ngulu. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et boya ebele bana Londres boye bisali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone ezawana bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le ngosomba ticket na yo yaya komela ngai et topé bengangai pour na numéro na ezala na réseaux sociaux donc boya ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe longo et bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça va moment historique à ne pas rater. Et ceux qui nzambe omiko kundola ba adorateur ya kala basela nzambe ya kala o bato mokili bakolo bakino bango baza bato akala sonza mamozongisa bango c'est que carence tozana carence ya ba vrai adorateur. Voilà, to biso nyonso commenter ce que nzambe utiliser Papa Deningonde na nzela na ba adoration banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele to kumisa nzambe longo na présence na ye bandeko soko pusani Bible lobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Gloire à Jésus.
Donc gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, qu'Émile ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai.